Toza tingana oloba nanga te communiquer nécrologie wa linga te la biso nani on a abando panza sangwa mawa biso toujours nde to mesana koloba et pas la biso na tela bino moi na classe abando panza sangwa communiquer nécrologie pour yene mta asing abongi vraiment na panza sangwa communiquer nécrologie na Toza TV okuta ba journaliste international babi chaîne na bino ne yango meilleure chaîne du Congo otetika ina o nga mabe nazwele boulot maître Zappé nazweli motu boulot nga mabe ko sentir capitaine tozali nga na raposa na yeba azan nani na ba tata artiste nini mutongo zo ebisanga na po bana classe ba kebele na ebite bana classe ya école nini kata banda kuna bino na ba bureau partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miswa aigle invitant apesa émission ya bato bakufaka daza besoin non go s'abonner pour matinga minute moi na classe nga loba ngo clair na tanga pe kombo parce que nga mona yambaki moi na classe abi tika lukobi mana ndenge no ki obima na sima mo ya Ans Luzolo mokile yebiote Toza TV toujours likolo so nga Justin Pato na s'abonner bongo yo non yeba artiste na comment moi classe non reconnaître kaka bata mo bonare émission pa na yo je ne sais pas hein moi jeune mon bando benga na kombo wana oyo lobi ye wana ngas ko na ebite ka aza artiste ndingo banga na ebiki aza porte parole ya mission on Gémérose mission wana donc na ebiki aza nde porte parole ya mission wana biso toujours nde to mesana koloba et pas la biso tozali pe tokozalaka kaka kata bandako na bino na ba bureau partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miswa aigle naza besoin non go s'abonner pour matinga minute ce que s'abonner na 2 minutes ce que s'abonner na comme 3 minutes. Oui, bonjour na balandinyo soya Toza TV na Yoka TV to pesi bino mbote sike zo bino babi mingi poto mingi chasa taka makambo nde zalaka Toza qui pointe même pas virgule parce que tozo kobaka na kati ya Toza TV tozo kobaka na masolo bo message nango lelo to une émission oyo babengi standard émission wapi to faire découvrir kabino ba sorte nyonso ya ba événement oyo elekaka na monde oyo yo na lingaka pe mingi kozala ngai moko te na nga toujours kozala na invité na ngai yango lelo naza na invité obo mesa kolinga tango nyonso ya bandako na bino oyo babengi na kombo ya Vani Kabelo petit frère propre ya Ans Luzolo yango na profiter ko pese pe mbote boni santé ndeko Vani ouais santé kitoko makasi aigle balobi kabelo wana ebimela non wapi poto na peso maloba o loba pesanga non réponse kabelo wana ya vraiment otulinga question mo ya bien makasi ya kombo oyo mère maman o abotanga ni mtabatizanga na kombo wana ya kabelo Vani kabelo cheval ya sentiment capitaine ya ba artiste et comédien nyonso ya Congo yo donc kabelo wana ezaka kombo sente ya kombo ya scène bon parce que tellement que mère de mutu apesaka nga yango donc na mémoire pe mbamo wana scène pour bon pifo mère yo hibika biso to ba to pifo des fois de ok babi babongisa bapanti parce que babi pene ya petit frère ya Ans Luzolo ko sekande zalaka na lingi sko ba sentir que oza petit frère na etibete mo loko mo po balandi nyonso bazolanda biso na Toza TV na Yoka TV ba okaso wana ke naza pembeni ya petit frère propre ya Ans Luzolo salon toka je profite de saluer les gens qui nous voient dans les télévisions là-bas. En tout cas, je vous aime beaucoup Makas. Donc je vous aime beaucoup Makas. C'est moi Vani Kabelo, le petit frère de Ans Luzolo. J'étais à saluer petit Nangai Moko chic, les grands jogos en Afrique, c'est chic ngalomet. Petit Nangai walandaka Toza TV trop. Yo ba bisingo landaka Toza TV ya grave. Donc na pesi mbote na pesi ve nanga Tupac. Ve nanga ya Cédric Kanzambongo mbote depuis Afrique si na senti bato Soudafman na senti que non so na bois qui bo Soudafeta Toza TV donc je suis avec vous auprès des dents. Ouais donc on est là.
makambo ngo banje babi ba François onde succès makambo esi sanga pema ezang sanga na maloba koloba siko basango nini yo memeli biso na mokola lelo na kata chaîne biso Toza TV na Yoka TV. Ouais, Toza TV na Yoka TV basango ya malamu ya trop. Donc basango ya malamu vraiment ya trop. Na banda déjà ba tournage, ya pièce na ngai. Donc kala mingi te non si lisango nazana ba featuring ebele donc featuring donc ba to na bengi si ba tourner na nini baza vraiment ebele bo sepela ele kapeka na Toza TV et na pesi merci na présence ya venanga fiston Baptiste Ntiku il pas tourné na pesi merci na présence ya venanga Ifali Maswaku na pesi merci na lipasa na ngai il a bien lipasa rodi champagne donc na pesi merci donc basango eza ke non na bande déjà ba tournage bal na chambre kala mingi te sila boze ya pièce na bino bal na chambre boze la pièce na bino bal na chambre après bal na chambre na suna katalea pardon de la kato maloba na tuna non wana eza masolo ya yo moko to obomba mina sima mutu. Donc en fait Aigle eza masolo ya ngai moko na force ya batu po omoni ya ba artiste msusu akoya na plateau awa ine miso bandolo bengai ngai na zana batu apoto ngai kwaka quand on monte poto ya mabete mais attention toi ba artiste Toza na bandai na Brazzaville to Brazzaville ko tourner et pour ya notre aussi ça ba tournage na ya ki na mbango vraiment pour petit na ngashi ka bisi ngai kabelo kene mbango na Toza TV kene mbango yango mwina taka na kati tournage maître zapeta na kati tournage pour na ya émission banini et toi na tournage na Brazzaville to ba na Brazzaville na sur R6 na Brazzaville et ba programme ekoza pe sous ya ba Lubumbashi ba production ze belé no beta mayalos on information na informer no beta mayalos kala mingte non c'est tout si ça ba na succès ni nyano combien de personnes ba bio mama au moins succès akondi mama te luka ondi mama ko luka succès te Aigle net yobo ondi mama ozo comprendre moi succès eregoya succès ya kanango on pense succès le roi liwa et bani eregoya te ko luka succès te Aigle luka ka ne ondi mama ya bat mususu bana ba succès me bandi mama te ozo comprendre o venanga Félix Ozier ko lobaka bom mususu ayebani neti solo mabe yebana me balinga ngo kati luka ondi mama solo mabe yebani te me bat balinga na bango te luka ondi mama ke oyebana ko yebana me ondi mami te inutile ozana succès belo ndima mina ote batu ba okende wana o décevoir batu ba okelo monter na production neti biso sko to ndima mama ozo comprendre boulot ezate que no fona luka ngo ana calculer non nabi que non no beta production non pesa mutuboy donc succès ya wana succès le roi liwa OK wana sko ko sala sélection ya ba groupe mususu sélection ezali wana boya te sélection ezali o eza musique te eza théâtre isenga faux sélection ezali na sélection ya ba collègue ebele ya ba vena nga pe belé ya ba masa nga pe belé nazana rodi champagne nazana Géry nazana papa Guy groupe ne mobimba nouvelle génération nazana vena nga Ntiku fiston Batista nazana vena nga Fali Maswaku nazana bat ba belé bat baza vraiment belé groupe ya mayo pe na monaki ba masa nga bazana Zidane azali masa nga Zidane azali na monaki masa nga Cardozo masa nga Cardozo azali vraiment et baladona pardon nabi ke bazé belé babi Joël Bikanda maître Joël Bikanda babi pesa joua te maître Joël Bikanda na pensé non na senga ki o liste metis ko liste zate ba déclarer te parce que eza non toujours makambo toujours chité déjà elongo na petit frère propre Hans Luzolo mais na habité ce que za na dernier moment koki koloba na ba fan nyonso bazaye kolanda ba balinga côté il faut ka ba yokati parfois malobano ko sepelisa bon nini okoki ko ebisa bon natango. OK merci beaucoup Aigle yo déjà ndi mama banini donc yo leki bango des fois te nga banga kayo nga lobana nga vérité na banga na nga nga kuya mo bona consulter kazo ndio ka kisi OK kisi kana ngoti bon so na zano yebanga za mnyanga nga mnyanga so eza no siko so keza ouais merci beaucoup na CP vraiment une émission na ya boezala te donc pas ko ça côté ya boezala te ofandisa ke émission otuna ka ba question o ba tumsu ba ko otuna te merci beaucoup na osenga kaka toujours au grand respect et pas ba fan o balanda biso na Toza TV
partout nalinga bino trop nayebi ke bino surtout bokolinga nga te mpo naza moto ya mokili mais nga linga bino surtout trop naza vraiment na ba yebele oyebisa bino mais yoyebi TV ya likambo ya temps ya likambo ya ngonga. Merci beaucoup. Bonne année. En tout cas, pour nangala bino lelo to suki awa mais to suki c'était parce que ba jour ezeko ya tokoko baka toujours na bino elongo na kacha toza TV pe yo TV babi lelo bino moko boyo kitinga na loba na te communiquer nécrologie en linga tela biso nani on a abando panza sangwa mawa. En tout cas bani delikambo. Na tela bino moi na classe abando panza sangwa communiquer nécrologie pour yenem ta asing abongi vraiment na panza sangwa communiquer nécrologie. Likambo nga lobaka toujours nga mabe nazwele boulot maître Zappé nazweli mutu boulot nga mabe ko sentir capitaine. OK, merci beaucoup nga loba toujours kande la message ko loba ngai polémique na kota te mais na kota kande bat na kata polémique yango ngai na bino lelo to suki awa mais to komona na mikolo za ko ya na ba numéro ezali ko ya sika ciao. Et wana babimisa ke tolo bela penza yete menga na comme sika messager abimela masola théâtre nde esala ke tu bien na maswa théâtre tu bien en tout cas na bien mais je le félicite na féliciter ye na ndenge ke no à reconnaître na za grand po omoni ba luka succès pas grand mona singa boy nga pe na bomba na ngati nga luka succès pas un sa grand frère na nga en plus ça grand na mukilo yo na Congo oye moko ye ayebi. Le roi Yépe a dit que non, en tout cas, moi, je ne le connais pas. En tout cas, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Ok. Yo. Kabelo bayaki mbondo yo. Nalingaki na tika théâtre. Pas comédien ba combien belé, mais le kola na zongeli théâtre petit na ngazwa chocolat. Et chocolat. Ok, merci beaucoup, Bobby Maître Placide Zappé, le padre de la presse depuis Lyon. Par là, on a moni le sous-sous. Bobby base, on a ma sola base, ba capo. Ba capo, baleli, Bobby joue ba robeta, yo a boire kabiso, est-ce que to côté l'autre koya ko bunda. Y'en a moni Marc Sambou. Capo par là suna bandi suna Ephraim Mouchetou ya bino yango na tia na boy déclaration na boy ba kalenga na ba iner na zanga intervention quoi na boy bangambu babi moko mokondi Maître Placide Papa Zappé ba bonne fête na balandi nyoso balanda Toza TV na moni number 1 na numéro 1 oyo asabona na kata Toza TV babi Papa Simo Zappé longo na ye moko mama Mete Zappé bangonde bato liboso ba sabona kata Toza TV. En tout cas tozoko bakaka boni masolo musique parce que babi Kabelo aza tout terrain. Il est artiste solo. Masolo musique ekende. Bandole ekende kitoko, je suis sûr et certain. Na bi franchement bien. Na lo ba Bayoka, je suis cité. Moni na moi indousa mo boybanini mais avec le temps. Masolandule kende pe kitoko na sur du sila bozwa déjà des sons du sousou. Belle ambiance na mususu to lukato potan poza moko na belle ambiance za na betonga moko mais mususu wana na potana grand moko nem tatenga loboko mpisa ndimi ko betanga fitting donc so na bina lobango awa wana ko sa ote côté sko batu ba mona keno na za grand featuring wana na niveau na ngai so na bina lobango batu ba mona kena grand donc yinda mabe batu bazaka après o azana posa libanga bon na dévoiler ka secret pour ça moi bien. Nana fitting moko na betana Koffi Olomide. OK. OK, merci beaucoup. Nana fitting moko na betana Koffi Olomide. Pardon ba dizela non. Koffi Olomide wana bo imiter déjà Koffi parce que na bino ba comédien bo luka kaka ko imiter Koffi Olomide, le grand mopao. Pao ya biso ya misien. Tu ko na ko imiter to sonte. Non, bon, mambo est sérieux, aigle. Toke, cassette, liboso, toza un écran, bon, bête ma solo, c'est, toza un écran, il faut le baka vérité. La vérité, moi, biso, blaguité, ntimanti, vraiment, zako. Donc, on a posé libanga, pour voir, ils ont afrobeat, nous, moi, biga, afrobeat, mais, ils ont, moi, dédicace, na 4 ans, pour ça, dédicace, il y a kilo, il y a bien respect, et au contacter, ngai.
et ça la bien et tout sur la kati o pas monya na posa libanga na kati ya nini ya théâtre ya pièce auto sala o po pièce wana ezana batu ya bien makasi ezana batu ya makasi pe na kati wana tuzana ba Karinya Madwa zawana tuzana ba masa na ngai moko Cardozo po wana ma collègue na ngoma ba niveau ngoma ba masa na ngai yo ba masa no bane yo ba masa no banani ngoma ba masa na ngai Cardozo azana ba fina nga ba ya mayo donc pièce wana ya makasi donc so na posa libanga banga mo ya bien pour pièce wana za ma pièce à respect contacter Vani Kabelo et donc to sola masola bien donc masola ndule ki kitoko quand même te dessin et bima belle ambiance na o quadra na. Ok, au bank ça no biso te parce que mon classe alobaki muto azana ndeko na poto te c'est que am mutu te batuna soteng bana banka na kinya. Moi pour l'exception zate parce que côté na koma teti. Babi puis dombanzilu na West India na mon grand frère propre cadeau will mettre cadeau will depuis Souda fait. Mami yoko na français babi biso. Biso poto ka babi so tangi kinse ko zate faut zakana ndeko na poto. Quand on a autant le bas tout à l'heure, il y a un mouton sous cause d'un ndeko na poto, oui c'est bon. Il y a un mouton sous un open ndeko na poto mobetara matolo chombo tisiko. Mais ngas qu'on est na bobandeko o na ba massa o nga na ba na poto na beta suma to beta na ba suma solo ya chombo te. Ma solo te kono te matolo te nga l'artiste na bobo ya matolo te matolo changeaka. Na ba niveau on a muta poto mais obetara matolo chombo. Batindi moi 100 moi 20 moi ni mais ngas ko matolo wana ya su ya chombo te donc les kalikolo ya chombo dans ma solo kola donc ba kora mi kora koza donc soro tole mutu mo sait que faut ya soutenir yon album makamka ya bon mama na nzambi na bien to pe ça pe ba dika ono ba respect au fin di mabwe obenga no ka dika oyo obenga no na ba poetre na poto mais obenga ko o senge chombo tu ko kitsa bango ko donc yo obenga obinzo nga téléphone po benga Cédric Kanza ve chombo obenga no ka de Max Maes chombo benga no ka ris chombo ti tu pe ça bango valeur yo mona ba ozwa bino ba valeur te ba ozwa bino ka ndé ba lumbila on prend ba lumbila donc ba tout moko boya donc wana mokato leki oye mbango na toza TV kabelo boy non ngana ba jika o ba respectuer o jamais na ko beta bango masolo donc soko ayoki ke no vanya kabelo obeta ngani solo obeta ngani ke no na chombo donc ezale étonnante on prend biso de beta ba kora mi kora koza fona beta li solo car na ko beta li solo catch te po ba catch faut yande po bango ne ba boule ba tinda 10 kg 30 kg les lamba n'en parlons pas fona beta li solo car ve car mon boy ve car mbuyenga ve na beta li solo parler donc il faut sentir que non voilà l'artiste et bino mon bon na que non voilà l'artiste deux fois tu ne ba di papa Bajika ngana zanga jika. Ok, merci beaucoup Siko Tongi Toyoka qui vani to sentir yoti balandi nyonso naza pembeni alekia Ans Luzolo petit frère propre Ans Luzolo babi yo soke ko bima deuxième tour ba ontima ba yote parce que Ans Luzolo azaka na petit frère moko Vani Kabelo et alors nalingi balandi nyos na moko leader balobi président mutambongo ebele babi Ans Luzolo mutabanda masola poto et si kazala zolanda ay ba ke oui wana penza petit frère ya kolongola terre au bac satellite kamba makila hangaye les fantômes Ozwanga déjà bien ok Makola tu m'as bricoté, tu vois, quand tu me reposes des questions, je vois si tu m'as bricoté, je vois aussi mon cœur, ça me fait battre, mais je vois aussi, ici ça devient là-bas ça devient ici, donc ça devient Kingotolo. Tu vois, je vois aussi des Kingotolo, donc tu m'as bricoté, tes questions m'as bricoté, c'est pour cela que je vais répondre ça en français. Et aussi les français que je parle, c'est les français courants. C'est les français universitaires, ce n'est pas les français primaires de bas dans la classe. Non. Moi, je ne suis pas moi dans la classe comme je suis là. Je suis déjà universitaire. Le capitaine des artistes et comédiens. Mon vieux Ans Luzolo est là, il connaît. Il sait que je suis en train de parlante. C'est que je suis en train de parlante, maman. Je ne suis pas moi dans la classe comme je suis ici. Je suis universitaire. Mes français sont universitaires. Mes français sont idiots. Donc, pour améliorer ce que je suis en train de bricoter, il faut être Ans Luzolo ou il faut être moi. C'est tout. Donc, on appelle si fait dans la dicha baba, la dichesse mbote place à ça. Vous sentir, Ans. Yeah. Venez dans Igor 2 minutes.
Papa Ogi, venangai vraiment Papa Ogi groupe génération mobima na pesi bino mbote na le capé déjà wana kaming te bozwa ba image belé don ça ma boulot na boulonner vraiment moni artiste faut le ko voyage ata moi tout bon na bricoter oté ata moi tout ya Kinshasa kaka na limite ko tambola ata tout à Kinshasa pour ça même na lo ba Congo passe faut le kata ba be ba solliciter OK tourner ta place mon boy on est makasi artiste net siko na hôtel Brazzaville. Na bandaki na Brazzaville, hôtel Brazzaville ko tourner et puis il y a notre aussi ça ba tournage na qui en mbango vraiment pour petit na ngashi ka bisi ngai kabelo kene mbango na Toza TV kene mbango yango mwina taka na kati tournage maître zapeta na kati tournage pour na yaka émission banini et toi na tournage na Brazzaville to ba na Brazzaville na sur R6 na Brazzaville et ba programme ekoza pe sous ya ba Lubumbashi ba production ze belé no beta mayalos on information na informer no beta mayalos kala mingte no c'est tout si ça ba na succès ni nyano combien de personnes ba bio mama au moins succès akondi mama te luka ondi mama ko luka succès te aigle net yobo ondi mama ozo comprendre moi succès eregoya succès ya kanango on pense succès le roi liwa et bani eregoya te koluka succès te aigle luka ka ne ondi mama ya bat mususu bana ba succès me bandi mama te ozo comprendre o venanga Félix Oazé ko lobaka bom mususu ayebani neti solo mabe yebana me balinga ngo ka te luka ondi mama solo mabe yebani te me bat balinga na bango te luka ondi mama ke oyebana ko yebana me ondi mami te inutile ozana succès belo ndima mina ote batu ba okende wana o décevoir batu ba okelo monter na production neti biso sko to ndima mama ozo comprendre boulot ezate que no fona luka ngo ana calculer non nabi que non no beta production non pesa mutuboy donc succès ya wana succès le roi liwa OK wana sko ko sala sélection ya ba groupe mususu sélection ezali wana boya te sélection ezali o eza musique te eza théâtre isenga faux sélection ezali na sélection ya ba collègue ebele ya ba venanga pe belé ya ba masa nga pe belé nazana Rodi Champagne nazana Géry nazana Papa Ogi groupe ne mobimba nouvelle génération nazana venanga Ntiku Fiston Batista nazana venanga Fali Maswaku nazana bat ba belé bat baza vraiment belé groupe ya mayo pe na monaki ba masa nga bazana Zidane azali masa nga Zidane azali na monaki masa nga Cardozo masa nga Cardozo azali vraiment et baladona pardon nabi ke bazé belé babi Joël Bikanda maître Joël Bikanda babi pesa joua te maître Joël Bikanda na pensé non na senga ki o liste metis ko liste zate ba déclarer te parce que eza non toujours makambo toujours chité déjà elongo na petit frère propre Hans Luzolo mais na habité ce que za na dernier moment koko ki koloba na ba fan nyonso bazay kola na ba balinga côté il faut ka ba yokati parfois malobano ko sepelisa bon ninyo koki ko ebisa bon natango. OK, merci beaucoup Aigle. Yo déjà ndi mama banini donc yo leki bango des fois te nga banga kayo nga lobana nga vérité na banga na nga nga goya mo bona consulter ka sondio ka kisi OK kisi kana ngoti bon so na zano yebanga za mnyanga nga mnyanga so eza no siko so keza ouais merci beaucoup na CP vraiment une émission na ya boezala te donc pas ko sakaote ya boezala te ofandisa ke émission otuna ka ba question o ba tumsu ba ko otuna te merci beaucoup na osenga kaka toujours au grand respect et pas ba fan o balanda biso na Toza TV partout na linga bino trop na yebi ke bino surtout bo linga ngate po na za mutu mokili mais nga linga bino surtout trop naza vraiment na ba yebele o yipsa bino mais yebi TV el kambotan ngonga. Merci beaucoup. Bonne année. En tout cas, pour ngala bino lelo to suki awame. To suki c'était parce que ba jour ezeko to koko baka toujours na bino elongo na kati Toza TV pe yo TV. Babi lelo bino moko boyo kitinga na lo bananga te communiquer nécrologie. On linga te la biso nani on a abando panza sangwa mawa. En tout cas, baninde likambo. No tela bino mwana classe abando panza sangwa communiquer nécrologie. Pour yenem ta asing abongi vraiment na panza sangwa communiquer nécrologie.
Ah, likambo nga alobaka toujours. Nga mabe. Nazweli boulot maître Zappé. Nazweli motu boulot nga mabe. Ko sentir capitaine. OK, merci beaucoup nga alobaka toujours kande la message koloba. Ngai polémique na kota te mais na kota kande bat na kata polémique. Yango ngai na bino lelo to suki awa me. To komona na mikolo zai ko ya na ba numéro o ezali ko ya sika. Ciao. Biso toujours nde tomesana koloba et pas na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kata bandako na bino na babiro partout au besoin occasion ya kolanda la kinoise miso aigle naza besoin non bosabone osabone bomaisinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na 3 minutes